Ya solo bandeko bana somi ekolo Congo losako kati na mabota na bino nkembo ya tata ezala kati na mabota na bino ya solo toyoka po ete tobeta loseba tobeta mololo na baoyo baza nanu na kati na esobe po ete bazonga na kati na mboka baoyo bazali na esobe bazonga na kati na mboka baoyo baza na kati na zamba toza na posta na bango te yango tolobaka mikolo nyonso bandeko oyo nyonso azali kose retrouve na kati ya zamba toza na posa na ye te mololo na biso bana ya elonga ezali mpona baoyo baza na esobe oyo bazoluka nani bayebi nanu te par où bakende wapi bawana to na posa na bango torekipere baame na bango. Notre rôle, devoir, travail, autosalaka, mission, récupérer des âmes, des perdants. Ba âme ya ba perdant ba oyo ba yebi soute ko se retrouver baza wapi ba yebite. Toza na besoin na bango. Tona besoin na bango po ete bato wana tata ana posa na bango. Bazonga na mboka. Ba oyo ba kote je na zamba boyebi bango. Ah, baza ebele. Po ete tango to ba ndeko beta mbela tango ekoki ba mingi ba yebaki te ke tango yango ne kokoka. Bazoka lokola maseki bazoka lokola maseki parce que bamoneka ke non ya ba distraction kolanda bango te bato wana banani biso tobonga na biso toza bien mokili eza ya biso tout est à nous, c'est à nous de décider pour na sort na bango. Eh bien tobandi kokoma tokomi na suka ya molongo oyo ke tolobi ke c'est fini, tout est à refaire. C'est fini makambo nyonso esuki. Nani akobandela? To bandela nini? Ce sont des grandes questions oyo chacun de nous aza préoccupé na waluka mais batongo so tokobandela nini? Tout est à refaire. Tout ce qu'on nous a montré, tout ce qu'on nous a fait croire depuis des années, des siècles. Oyo tango ya poisson, makambo wana nyonso ya poisson, toza kobwaka yango nyonso. Tobwaki yango nyonso c'est fini. Ndeko te batata mama bola nagala bukebi nyonso ezali ya kobandela. Tokobandela nini? Tokobandela mokili te. Mokili o nzambe asala tokobandela ngo te. Parce que nzambe asala ba merveille ebele na kati na mokili oyo tosepelaka nango. Tomonaka pasi na kati ya mokili po ete biso moko toza koyeba te ke nzambe atia nyonso ya disposition na biso me tolingi so tobenga nzambe aya abende kosimba asimbi loboko no ndeko Pandu viens ala simbi loboko no ndeko Pandu simba wa allez zwa yango kelo tia na nzungu ndeko Matondo simba wa zo pesa bana na yo te nzambe akosala yango te. Nzambe pa kobimisa mutu na mapata te po alobela bino ke yozomona te nalobela nini tellement ke luka mpona bana no te tellement kende akolobela yo te po asasala nyonso atia nyonso na disposition na biso nini nyonso ce qu'on a besoin
nyonso oyo toza nango besoin atia na disposition na biso eza wana eza na mokili me bato balekela biso mayele basalaki babungisa biso na kati na mitu to banoluka yere to banoluka na mikanda totanga na mokanda bakomi nini pour avoir ça totanga bakomi nini bango balobi tete tokomela bango baluka te tokoyede bango ere au peuple oyo baza pauvre car le royaume du ciel appartient à bango balobaki boye boye toluka na biso te tosala biso mosala te po ete malamu tozala bapauvre mais bamissionnaire yango bayaki nde koluka bolanda bamissionnaire ntango bauta na kati na mikili bayaki na basekret secret balakisaki bango ke bato wana bayebi te ke esika bavandi wana eza na bomengo ebombela bango oyo nzambe atiela bango bino bokosaka bango bafukamaka pesa bango chapele babona kobelelaka marie mama na nzambe yaka marie yo nde tozobelela yo sela biso bilanga oyo marie soko ye topesika bilanga na se opesika kongo te na kosala te marie yango azo existe te marie yango azalaka te yo tobelela marie wa chapele omoni pasi na chapele mama makute nzoboki mama komi kolumba na solo po ete mama aza légionnaire mama azali missionnaire alandi mosala bayebisaki nzoka te moto ayebisaki mama yo sangisaka bana pesaka bango mateya balukaka makambo mokili te eza vanité ye moko azotinda bango botimula awa lelo bamoni loko pesa nani oyo mwana oyo nini ozwi oyo mwana eza nini eza kongenga eza likambo ya diabolo eloko na bino eza mabe sango ayebi ke bonheur wana eza mpona Vatican biloko nyonso baminere nyonso eza na Vatican bavanda nango babisaki bino eza mabe boluka te me bango baza na bomengo mpona nini po ete ezalaki baki na mission se missionnaire la oyo bayaki na kati na ekolo Congo kobungisa biso badone nyonso toluka te tokanisaki tata yina biso alingaka biso te tosouffrir me biso mo toza koyeba te ke baoyo bayaki na liloba ya nzambe bayaki nde kokosa biso po ete tomona utilité tomona oyo nyonso tata tia na disposition na biso te abi te soki okomi Rose Croix yango ndo balandi magie bayelaki biso nyonso baprima nkora banini banani bayaki yango basango balobi besebele bayelaki bino liloba ya nzambe me baye nango Rose Croix bayaki nango basango prima nkura basango magie noire basango kokende basimetiere bayebaki sekre wana kobelela kozwa bapuissance na bakoko na biso bayebaki yango me balobeli bino te kokende te mwana kokende te tika bawoyi balela bawoyi na bango me ye moko na butu na se bakei bake kobondela bake kosala boye bake kozwa milimo ya bandeko bakoko voilà blocage yango toyekaka nebisa bino ke bandeko bayelaki biso makambo ya lokuta nyonso bayaki nango na kati na mokili yaki ya lokuta esikoyo tata atelemi alobi l'air a sonné quelle heure air du verseau air ya vérité esonne nyonso balelaki bino lokuta bobwaka ngo na mai mpo ete tolobaka ezalaki ya lokuta tomeyeba toza banani bolamuka na pongi lamuka na pongi ndingisa ndeko naloba ndeko telema lamuka na pongi mpona nini bakosaki biso boye eske na mokili toyaki to akompagne kaka bango totika bango bazalaka kaka bango oyo bamindele bazalaka bien mundele so osala eloko ya mwana maria batata bamama banolo bango mingi oyo mpena mwana maria donc bango bana maria biso bana diabolo po biso toza bana maria bazala malamu bana maria bazala bomengo ebongo biso bana na tata biso moko to bana konyokoma bana omoni bana ya satan moni baza konyokoma voilà bandeko eteya moko na moko na kati na biso balobo nalobeli bino teya bana nalobake nyonso bayaki nango na kati ya mokili ezalaki ya lokuta esiko ntango ekoki nde tata alingi osala siko oyo ya ye ere ya verseau ere ya vérité ere ya lumière soko oyebi yango te oprofite l'occasion te otiki bana na yo na lokuta oyo ba edom oyo edom ayaki nango lucifer ayaki nango ekozala mpasi mpo na yo okobima na yo nango te obona kanisa lokuta eza malamu eza lokuta la confusion na kati na bituna bino voilà bokomi koluka mamosusu bayini mpe nzambe nzambe nasambeli mpe mingi bino bozokosa biso tosambeli tozozwa nini tozwa na biso eloko moko te eske ozosambela wapi osambela ndenge nini ozobelela nzambe wapi mpo bango bayaki ke bampeshaki nyo yeba kosambela
bayaki bampeshaki yo nyonso balakisaki biso ereka lokuta mpo jouer en faveur na bango moko te na kati na biso akolobaka te non ngai nayekola mpo na epoke wana toyekolaki na baekole catholique toyekoduaki baenseignement na bango moko aloba te ke wi te ye bayebisaki secret na ere wana babombaki secret wana na bango moko e bango banokosa biso kaka te bino bofukamaka kaka so lokosambela nzambe kanga miso bana kobondela notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton rien ne vienne oh kaka yango na tata na nga na solo na ye na bandeko resitaka likambo na kosenga na nzambe likambo na kosenga na tata na bandeko resitaka yango lokola mikolo nyonso na resitaka kaka yango baloyaki so la vérité te alors lelo la vérité là oyoki malamu matondo na bakere na bino matondo balike na bino ntango imfueni ntango ya tata ekoki bana elonga ozala boprofete na yango mpo ete ngongo ekoki tokozonga nsima te moka komata sur na montagne wana te mafuta esesopandaki bato nyonso na se molongo bozela wana karma karma ya tata nzambe ekoki mokili ezali ya koningana alors mokili eza koningana bandeko ebele baza koyeba teke mokili nani aza koningisa mokili ezali nde tata donc mokili ezobouge c'est fini mpona bango bagrande puissant basuper puissant na kati na mokili bagrand maître tata bandeko bolanda nga na bokemi nyonso tous ces grands maîtres de ce monde en ce moment où je vous parle mayele esili bango ezala baza banani bayebi ke oyo nazolobela bino c'est la vérité mayele esili bango mais bazoprofite na bato bazopesa bango babeki bo bazopesa bango importance ok non vous êtes encore là grand maître ah te yoza grand maître yoza décider te c'est toi qui dois décider pour mes enfants c'est toi qui dois décider pour le futur du Congo si vous ne décidez pas nous sommes morts. Voilà, bazo profiter na ignorance ya bandeko na biso wana o bazo kantika baza encore ba puissant nzoka te bango balebelaki bango ke c'est fini, c'est la fin de notre hégémonie. L'hégémonie occidentale est sili, la puissance de la dinosaure est sili. Tango na bango est sili, c'est fini. Yo ozo tikela bango dans le temps, yo va pesa bango bon, viens avec tout, on va te protéger. Viens avec tout, les minéraux stratégiques. Viens avec les minéraux. Yakanango, on va te protéger. Ako protéger on a nini. Ils vont vous protéger en quoi encore? Pendant combien de mois vous êtes là, sans la paix? Vous avez paix? Vous êtes en plateau d'or. Vous avez des talibans. Vous avez des Kassai. Vous avez des Mayele. Bato Mayele na mukindeza bino. Bon, c'est comme si Congo. Bon, c'est même si Congo. Congo comme poubelle monsieur abise na moni moko azotalbino vraiment nazo ko sambela na nzambe a bénir yo a pesa yo prospérité le ko la Congo prospérité la Congo mais Congo mende ko ba ko banga te Congo zo marché te loko mo ezate ndenge na landa ko biga le ko la Congo bo Congo za ko kufa donc voilà et comme ko sala soni alors ndeko voilà mes chers amis. C'est fini, la grande confusion frappe tout le monde. Grande confusion, ils ont frappé et ont parlé de Moutouté. Il y a un que tout est à refaire. Ils ont créé le système. Créer système, quel système qu'ils ont mis en place? Le système qu'on a commencé à utiliser depuis le commencement. Depuis que nous sommes enfants, depuis que nos grands-parents étaient enfants, banda bacha système où on a utilisé, tu utilises, toujours continuer à utiliser encore quelques jours. Mais alors, système où on a des institutions, on va en place, système bacha la institution nous sommes kakoni, UCAD. Bah comment nous sommes bacha branche nous sommes Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale, FMI, tout ce qu'ils ont mis à notre disposition, c'était la grande mafia du monde. Et tout ce qu'ils ont mis à la disposition pour enveigler, endormir, mater le monde, c'est fini. C'est fini, Bundi Melangai. Alors, tous les côtés, les locaux, parce que si nous sommes et c'est là que sous la bénédiction de Satan. Na quand si bon bakena na oni, bon moi na so ozo ke bacha ba dragon moko wana. Bacha ba statue ya dragon. Dragon on a lion, bacha na minu, bacha na mapapu. Et signifia nini? Bon tout na bato ke même ba statue bacha wana.
ba monument ba tchawana ya dragon na ma ya lion na minu na ma papo ni ko lo nini. Donc ben institution nyonso wana eza contrôlé par démon, Dagon, Lucifer. Alors biloko nyonso a contrôlé par ye yango wana ayebisaki bango na ba Nicolas suka po avant ezalaki te basala yango lere comme na suka na bango no fo bolakisa ngai bobominga mingi bolakisa ngai. Et bango nyonso bazokota wana tokendeki na oni tokendeki na oni bokendeki pa Lucifer bokendeki na zamba bato ya zamba. Voilà bandeko na ngai nyonso wana mpona ezalaki pour que ba prendre contrôle ya monde, contrôle ya monde oyo bango basalaki. Alors ba dinosaure tobaki ke règne na bango esili règne ya ba dinosaure na mokili nene sabino video mo na tiela kabino ke tango na bango eza le souté tango comme ya biso yanga na yo tata yanga na yo mama tous à la conscience de comprendre que tango na biso koki il faut tout relève ya mokili il faut biso tout yango pour te biso ba to diriger mokili biso bato kokonza mokili oyo biso bato kolesa mokili kongo dantotila. Il faut yo maman se préparer yo ndeko na mobile se prépare toi pour être yo na moto kokonza mokili yo kolesa mokili bayebi mais bazo le la binoté ils cachent, ils ont peur de vous. Comment ils vont présenter ça à leurs enfants? Comment ils vont expliquer ça à leurs enfants que non, c'est fini, notre temps est fini, nous sommes devenus des pauvres? Parce qu'ils ont eu l'habitude de nourrir leurs enfants dans le couteau, dans le mensonge, et le nom va dire que tant qu'on a bango coquille, fait hégémonie, tant que coquille, le belago bassi na bango ndengene, le belago bana na bango ndengene que tout ce qu'on vous a mené à manger, tout ce qu'on a fait voir au monde qu'on était des millionnaires, des milliardaires les plus puissants du monde, c'est fini et qu'on tombé, kadika. Tout est à refaire. À refaire à l'avantage de qui? À l'avantage de ces gens-là. Quand on a qui va pauvre, nous avons tout était à et on a tout fait pour arracher et maintenant il faut remettre. Il faut les remettre leurs biens. Karma. Vous avez fait quoi? Vous avez assassiné ces gens-là. Vous avez tué ces gens-là. Hein? Oui. Vous avez cherché le sang de ces gens-là. Ce sont les Zambanes en Zambie. Vous savez qu'il faut foutre. Voilà, il faut foutre. Donc voilà, mes chers amis, tout est tombé par terre. Tout est par terre. Quoi? Numéro 1, c'est la politique. Numéro 2, c'est la religion. Deux piliers. Politique, la religion. Pilier, on a, oh, biso tana facilité, il y a retombé en haut. Mais, bande qu'on a biso mité mama bé, oh, bah, c'est ma salba côté de la zamba. Bana na zamba moi ba expliquer bino exacté voilà comme ngana za na kati na mboka nazo expliquer bino ba tuza na mboka ke esili pona bango. Voilà mes chers amis, esili pona bango. Alors il est grand temps que chacun de nous a se mettre debout pona lobake oui makamona bango esili comme siko tourne na biso. Alors pour être mettre fin na yango il y a des choses que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Il faut se libérer de tout ce qui nous ont amené comme la grande mafia au monde. Alors, pour la réussite, il faut tout casser le système qui biso. To bandana nini, to bandana oyo nyonso esengaka ke to longwana katina masolo oya bango ya lokuta oyo bayela biso na katina politique na katina religion to le baké c'est fini, il faut to mettre en tous dehors. Alors mes chers amis, voilà bande koba na somi kolo Congo, ya solo makambo ni soko leka na kati de kolo Congo, bolanda ngai na bokebi nyonso. Na bokebi nyonso ya solo to lebi lelo ba congolais, il faut to longwa na kati na prison bakanga biso. Oya connaissance. Oya manque de connaissance. Ba bloquant nyonso. Yango mutu nous sans akolela. Alors, on va se poser des questions, il faut se libérer. Pour se libérer, voilà pourquoi les Congolais aujourd'hui attendent encore, na landi na babilo rebelle, ba Congolais bazolo ba minoko na bango bolanda. Bazela 2028. Bazela 2020 voter bangote. Donc, c'est-à-dire que les Congolais ont espoir encore dans le système. Il y a des élections. Nous avons été battus dans la Kachakuana, Congolais, 2023, 2028. 2028, ils sont très contents, mes frères.
Ils sont très contents d'écouter que moi, na oazana katia mboka, abimisa de lobawana ke bozela. Est-ce que tozela, ngana yo tozela, bolala. Alors voilà, aujourd'hui, c'est la 2028 pour chasser Félix Antoine Tshilombo et sa bande, n'est-ce pas? Donc on doit attendre, n'utiliser verbe attendre. On doit attendre. Okay? On doit attendre 2028 pour chasser Félix Tshilombo et sa bande. Donc il y a encore combien? Il y a encore 3 ans. Il faut oser là. Tu fixer rendez-vous. Tu là, tu fixer rendez-vous 2028, n'est-ce pas? Merci pour fixer rendez-vous. Alors, on doit comprendre l'intelligence pour des questions. Quel est ce peuple? On a plus patient dans le monde que les peuples congolais, on ne voit pas ça. Peuple congolais aujourd'hui a souffrir na niveau moko on va comparer na niveau monde moko quelque part où ils sont riches la richesse sont tous comme na niveau de souffrance mais on attend, on est patient. Oui, vous êtes patient, allez on attend, vous êtes patient. Alors peuple est naïf le peuple congolais azate na mokili naïveté sur le peuple congolais même autorité va dire que non ne vous en faites pas, ils sont naïfs, ils comprennent rien, laisse-les. Laisse-les, quand vous voulez demander pardon, laisse-les dans leur position. Nous sommes tout à cause de l'angle pour être, trop naïf, trop ignorant, trop et voilà, en conclusion, ils nous considèrent comme des idiots. Ils ont considéré comme des idiots. Idiots, il fallait pas les demander. Et tandis que les États-Unis, les Canada, l'Allemagne, tout ça, et comme les autres, il faut le promettre. Allez, on promettre et alors, mes chers amis, on retourne à la question. Qui se cache derrière cette histoire? Il y a 5 Congolais, patienter en 2028. Mais voici là maintenant la question. Banani babombani na siba ya ba promesse oyo akotaba tukeno tozela 2028. Voilà la stratégie oyo akoselisaka ba Congolais na 2028 promesse wana oyo attendons 2028 vous verrez. Attendons 2028 Bokomona. Attendons 2028 pour chasser Bino sur le pouvoir. Attendez 2028 Bokomona. Dans l'entretemps vous attendez quoi? La mort. Batobaza okufa. Baza kokufa na pasi na nzala na bonyokomi et baza kokufa non moi j'attends encore non kokufa te ngala kokufa te na rozela na 2028 na kokufa te nzala za le bume na kokufa te de ti akufi promesse sur 2028 amoni yango takei chaque jour au moins bon talbe mato tina bino bato baza kokufa na carte de Congo o baza ko c'est dans l'entretemps que ça va promesse pays ezali détruit totalement et baza cause là ennemi oyo azali ko sala ba plan na ye pour être azelisa biso na 2028. Alors l'ennemi s'organise pour vous mater parce qu'il y a des promesses, il y a un rendez-vous qui est fixé. Ce rendez-vous que vous fixez là à 2028, il se prépare par conséquence. Et oui, il se prépare, comment on n'a pas été, oui, c'est 2028. Et l'ennemi aussi se prépare. Comme il y a des promesses, comme il y a des rendez-vous pour 2028, il s'organise pour 2028. Oui, non, on doit garder, ne vous en faites pas. Les Américains, les Français, les Allemands, les Belges, les Anglais, ils s'organiser. Non, mais on ne cherche pas l'équipe qui gagne après tout. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand Félix travaille pour eux, ils profitent derrière Félix. Pourquoi changer? Laissez-les. Dans ces promesses-là, ils vont attendre des promesses et après, Félix va faire tout ce que tu veux. Personne n'ira nulle part avec toi. Donc, pour la bango, Félix a ça. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Beaucoup l'andango, nous sommes les cas. Donc, voilà l'opposition. Oyo ayebike, Congolais, trop naïf, trop idiot. C'est la 2028, et tandis que Biloko Wana, c'est la 2028. C'est quoi? La révolution. On n'attend pas pour faire la révolution, c'est la promesse, pour que sa révolution est spontanée.
spontané la kababa to ba telemi te sili le biso na bango to sila mais ya ba congolais to za ko sela ka ba musuba za trop fier aloba oh to sela d'élection mbalo to sela ba toucher ko ni constitution te ba toucher te to sela donc ba avertissaka te la révolution ba avertissaka mutu te ezalaka sans rendez-vous soko yo to bazo pesa bino ba rendez-vous bozela marche parce que bientôt là nani Martin Fayulu Madidi a reterrema. Barotina ya terema. Pour être mobiliser bino. Ah mais là cette fois-ci, moi j'ai mis de bombalo. Ngai président Eli. A pas besoin de se voter ngai pour tengam na kokoma. Alors voilà mes chers amis, on est là qui avertissement au début sabino qui toke bana ba jeu tout bazo sala. Ils ont bien organisé, bien une stratégie mise en place pour être garder biso la mémoire avec des rendez-vous, tout c'est la promesse. Autour c'est la 2028. Non, n'attendons plus 2028. C'est que mutazo le bino makamwabe. Oh, attendez la 2028 à corrompu. C'est que mutazo le kana ba chaîne ba télévision, bokomona le to sala bango. Ambalo na 2028 mutazo à corrompu. On a corrompu on peut ça rendez-vous. Combien de rendez-vous va passer la carte de Congo et ressusciter. Nous avons des stratégie, bah ça la bango na bango pour na que ba garder bien moral nano. Que non garder bango quoi ça va bango. Sur le bac oui 28 beaucoup mona. Alors voilà bandeko. Oh nous sommes ezali koya. Alors, Tokei Wapi Tokei en image, tout ce que j'ai préparé pour vous, dans mon condamné comme ça tout à l'heure, et donc on est ça collègue à la carte de Congo, à qui nous avons affaire dans ce pays-là. Tozana Makamuna Banani, oh Tozana Bango, na kati na mboka Tozo Kansake, Tozana affaire na batu, mais batango, bazali batu, kolangala yo, to bazali banani, to bali nano, na ce qui s'est passé, na kati na parlement. Allez, c'est parti. Donc le Congolais qui a voté président Mosso, n'a remplacé Vital Kamerhe. Quand on a dans ma caméra, oui, le Congolais qui a président Mosso, comme président du Parlement. N'a dans la Afrique président, on doit faire l'intérim. Le Parlement, Vital Kamerhe, Chulumai, nous tous les bisous, il le pèse. Nakalo bana takenga dans cette temple de la démocratie. Quand la biso ba géopolitique comme le président moi sauté. Wana ngamu nazoloba ngai blessuru mutu na peta comme un esprit nzoto na ngabo jeunesse na ngapo na licho. Oui ça doit bunda to ça bénéfice. Le professeur Paul Chilumbai, comme vous dites à présent, mon sauté. N'a pas dit ça, Makamuncho, comme le président Lobana Nini. Ah, on a gardé du temple, on a bindegeni, que vos solos là, président, la nama président Lobana. Mais, n'a pas de condition. Alors qu'on a gardé du temple, sentinelle de la République. Un mois cocaté, ça dit ça, l'élection président Bossamima. Candidat Nabiso, il y a une autre secret, pas pour remplacer. Président Vital Kamerhe na parlement, ezali président Mbosso. Païsien, l'homme n'a pas été mon condamné. Pourquoi mon journée n'a pas plaqué dans la logistique? Esprit Yabatou. Il y a Kolobake, ce qui président Mbosso ailleurs, automatiquement, mon consi. Ce qui est président, professeur Chulumba ailleurs dans la place Vital Kamerhe, automatiquement, premier ministre fois démissionné. Mais nous avons un peuple à zone en amoté, peuple à zone soutenir, à zone soutenir, c'est mon condamné. Voilà, voilà mes chers amis, en écoutant ces gars, Nakoyoka jeune homme a levé à sacrifier vie naïe pour na IDPS et à zapper à sacrifier à solo. Pour être moutou naïe ça la bienté. Et Batoboye, bon quand ça mort le Congo, avoir des gens pareils, au PCP crédit, en Nova pour la Colaxava Congolais, que voilà notre niveau, comment nous sommes limités. Avoir des gens pareils, à zone Nova pour président ya Mboka, président Mboka va atteindre pour Nova pour à un niveau na biso que les gens vont croire à ces gens-là. Et donc on les a connus. On a vu que Mbosso a une mission. Mbosso a une mission quoi? Yako ko balusa o ba ko benga la constitution
Pour ko balusa yango, il faut que Mbosso Zalawana pour être constitution oyo et encore mandat et pas à Félix Tshilombo. Donc bazo croire encore que va continuer qu'on sa biso na élection. Donc Félix croit encore que oui, non, en 2028, n'a pas changé la constitution et n'a pas continué. Il est trop sur de lui. Parce qu'il y a que dans le Congo, il y a que des bazoba, on va faire la politique. Quand on moyennant l'argent, moyennant des enveloppes, ils vont croire à ça, ils vont laisser cette histoire-là comme ça et les cas pour être quand il y a le Congo, on va s'occuper de l'autre, on va s'occuper de l'autre. Il y a malambo, il y a mbongo, ils ont circulé, il y a la poche, pour être continuer à nourrir bateau na espoir oyo nyonso ezali koleka na kati ya Congo. Est-ce que tu peux continuer koyoka makambo ya boye? Allez, écoutons. Depuis le début, on a le mariage à Félix Tshisekedi na Kamere. Et ça mariage moko boya contre nature. Kamere za mayele makasi, Félix Azar azape kaka wana. Kamere za mayele makasi, Félix Azar azape kaka wana. Non, il va reposer la liste. Kamere c'est intelligent. Mariage où il y a quelque chose na bato wana akuzala toujours incompris. C'est grave. Donc, caméra maïle makasi koleka chilo muchilo mazali ka zoba. Voilà nini baramoko asuki maloba pour lui maïle le contraire la muto maïle makasi contre l'autre donc l'autre là zoba. Voilà bandeko boyoki makambo oyo ezako bima na minoko ya banani na minoko ya batu ya IDPS oyo ba communicateur ya IDPS azoko tinda na plateau bazo trahir bango. On voit une confusion. La grande confusion, c'est ça, c'est cette vérité-là. Alors, bandeko bana somi kolo Congo, ya solo tokolo bakia solo nyonso za komona ma le sarma na kati na Congo, bakebele baza ko yeba ngote kezali karma. Karma ya nzambe za ko beta. Fimu za ko beta. Voilà. Nyonso yo, oui, effectivement, on dit bien que Félix Antoine est vraiment têtu. Comment Félix jusqu'à présent, tu as constaté que Félix ne respecte rien. Félix ne doit respecter rien à Congo. Et d'ailleurs, allons plus loin pour dire que Félix ne respecte même pas les Congolais. À respecter les Congolais de mon côté. Alors, pourquoi tu as Félix à respecter les Congolais à mon côté, à mon abattu, zéro dans le missionnaire? Parce que déjà, il y a lamba, bakasayen, baluba, bakota na kati na makambwana, envoûta bango, et moi qui a envoûté les Congolais. Comment se fait-il? Pourquoi je dois vous parler de cette histoire? Bandeko. En écoutant ce que je vous ai parlé maintenant, après, vous comprendre que Félix ne respecte personne. Donc, Félix qui commence, Félix déjà n'a pas commencé, mais Félix déjà la carte à pouvoir à mélanger à nyonso. Avant mélanger ma sentiment d'amour naïe, deuxième, troisième, quatrième, dixième femme naïe, na nation. Gestion en mboka, avec confondre, avec confier gestion en mboka na bamakango. Bamakango de Félix ne bato, bato gérer mboka. Donc, à quoi la bimi, ce que moi, ça serait que sur ma camoni na malamu, sur la paix, que souvenir moka malamu, il y a le tête na nommé au comme ministre. Ah, voilà cette histoire qui s'est passée, qui se passe actuellement avec la fille de Coutinho. La fille de Coutinho, où elle est nommée ministre, il y a jeunesse, c'est le scandale. Donc, scandale, voilà, Félix a trahi la nation, Félix a respecté. Scandale est constant na mawapi na kati na États-Unis d'Amérique. Étant na kati na États-Unis d'Amérique, sika Félix akendaki na makambo ya ONU, nzokate akena kati na délégation wana, ndenge toujours en formation, ce qui na 2 ou 3 femmes d'autres. Miso doit bombarder balingo bibimisate, mais basa astala bon plaisir. Bazana kati na Denise Nyankiro na mwana ya Coutinho na des autres bazana hôtel bavandi pour être fixe na l'autre bakobelela Gisèle Mpela pas landa kiabe ngabe na otika te ngala aux États-Unis Gisèle Mpela pe azana kati aux États-Unis. Alors toujours que de wapi na biloko ya boye oyo ezo sambwisa Congo bakebele bazo comprendre que to komi wapi na makambo ya boye ke Congo lelo a se retrouver na kati na situation boye bata comme critiquer Congo de partout. Caméré est de nouveau cité dans une
une affaire retentissante. Bolimbisi, tokei nanu na dossier oyo oui, tokei tokoti na dossier ya Kamere et bongo non tozaki na dossier oyo fallait na tiela bino makambo ya oyo ya yo mwana oyo ya ministre likamoli na mobali na ngai grâce continue yebisi ye c'est mon mari ye otameminga na nyoko tozolala na hotel moko olingi nini yo mama oyo yo na ye bozalaka lisusu te yo na ye bozalaka moko te mobali na nga Félix ayembio nazala mpo ya kobomba ngo te na memiango awa bandeko na nga somo na États-Unis mama Deli Nyakero na grâce continue basimba na bilamba bapetani makofi baswani somo bazoyela Félix grâce continue alobi ya kotika Félix te c'est mon mari bolingo na ngai wana yo na Félix bozalaka su te bolalaka esika moko te voilà bandeko likambo c'est le scandale. Et c'est le scandale na kati na États-Unis d'Amérique. Oyo bato bandimaki te ke likambo beko koma Denise Nyakero sale scandale. Et voilà, protocole ya Félix Chilombo, bazaki obligé scandale zaki soni mingi, bimisi Félix bakeko tia un hôtel mususu. Pona ke ezala scandale te Denise Nyakero atika un hôtel wana. Et là, tozoko yeba te. Ndoli Denise Nyakero atika un hôtel wana. Siko Félix a quel hôtel monsieur et ko suka wapi avec grâce Coutinho. Donc voilà, scandale oyo ezako salama bombanda et ke ko bimba na kati États-Unis d'Amérique makambo ya salité. Est-ce que mutaboy akozoko ako gérer ba couple na yete? Un président qui est incapable, irresponsable de gérer ce couple. Boyoka ni kamo Gisèle Mpela. Et c'est que scandale kaka boye na kati na wapi na kati na Kinshasa. Ti Nyakero a décidé ki à cause sa Denise Gisèle Mpela na avion a tindikaye na kati na poto. Et maintenant, nous posons des questions. Est-ce que grâce Coutinho, Denise Nyakero a décidé encore que Abenganaye atindika ye na mboka nini na France sika tatane Coutinho azali to bazumisa ye na Congo o sika Denise akozala tozoko luka toyeba e wapi ekosukela bango kibombanda oyo ekosala scandale na kati na États-Unis d'Amérique oyo bato nyonso bazali kolobelango ba journaux nyonso ba américain en parle et sali soni pona Congo. Voilà, niveau Congo économie dirigé par Mutombo Gaza irresponsable, incapable de gérer ndako na ye, incapable de gérer makangu na ye. Et voilà la situation au toza koleka na kati na mabele ko Congo. Alors situation nous ça koleka, voilà Félix a mélangé tout. Voilà ozo sala passe lelo to mona on a kati ko Congo ke pouvoir oyo ba le belaki biso ke pouvoir na bango ezala ki ba sacrifice. Voilà pouvoir ba sacrifice et c'est même Congo. Et même Congo na kati bu salité. Et même Congo que nan to mona un président ya Congo même l'époque à Mobutu to kai dans tata muketo yo kano maman na ya swala ki na maman boy ya swala ki boy. Allons-y pour nous l'accès bozomo ndeko na biso ya baluba face ya ndeko na biso bangala Mobutu zalaki na basi mibale ya yana leki mais to tikala ko yeba ngote muto mta ndako ne boyoka na te yana leki ba passa toyokaki aki bayokane banoloba Mobutu mais yokane officiellement te secret dans la qui Mobutu azaki na d'autres basi mais to mona ba scandale à beauté monate. Et voilà, on vit ça avec nos frères Kassayan. Incompétence, irresponsabilité, mauvaise gestion à faire, il y a amour, et irresponsabilité na kati ya ndako, na kata foyer, na kata couple, pour te comme na niveau na place publique, nous tenons ça yeba vérité yo, nous tenons ça vivre ango. Na niveau ya Zali et Saramate. Na niveau ya présidence et ko Saramate. Donc, le sentiment à perdre contrôle en mboka. À perdre contrôle en mboka, le sentiment. Voilà, bande kolangay, ils ont passé na mawa. Et voilà, bande kolangay, nous savons que makamon suboko mona na kati Congo, to premier na ki binoke, ils allaient souka ma solo. Souka pour vivre, biloko nyoso confusion zo côté na bango, ils ont souka ya reine. So bozomo biloko zo ningisa wana, ils ont pambate. Pour être pouvoir d'abord ils allaient faire un sacrifice.
basacrifice makila ya bato makila ya banani ya bacongolais kobanda na famille na ye kobanda na libota na ye asacrifiaki bato wana nyonso e bato wana faut baloba un mot avant la fin du tout faut baloba un mot quoi bakovenger makila ya bato kobanda na te Etienne Tshisekedi ti baproche na nyonso oyo asacrifia makila wana faut venger ekoloba ekolela. Alors, voilà, oyo, akosambwa. Président moko na mokili na sambwa lokola Félix akozala te, Félix akosambwa. Voilà bandeko présidence ekomi nango eloko moko ya maseki ba blague lokola nyonso. Alors tokei wapi tokei na kati na mboka, toujours na kati na mboka Kinshasa oyo le grand moyibi oyo babengi na kombo ya Vital Kamerhe ba mettre dehors. Mais ba mettre Vital Kamerhe dehors. Est-ce que Vital Kamerhe est vraiment dehors? Attention, bande comment on a beaucoup de Vital Kamerhe bâti en dehors n'a pas de parlement. Azal Soukounate, la course bandit, n'a pas autre travail qu'on a quatre parlement, basalango. Alors, Vital Kamerhe est chassé. Na kati ya parlement et là toyoki ke ya solo la main cachée ya Félix Tshilombo eza na kati mais Félix Tshilombo wanga na non il est pour rien weza makamone na yena ba parlementaire nzoka te ezali Félix de Moutou asali ba benga na Vital Kamerhe na kati na parlement. Alors on tout ça loba ba bala likolo Félix abeti ba bala likolo ba bimisi Kamerhe na kati na parlement. Est-ce que Kamerhe abimi a commis or nuisible? Ça, c'est la grande question que nous allons poser à nos amis kassaïens. Nos amis kassaïens, ceux qui ont la biso, est-ce que vraiment, bako assurer biso que Kamerhe a son nuisible était, Kamerhe a dérangé était, Kamerhe va mettre dehors, ou on a tout lobby, il y a surtout mieux comme moi dans l'autre lobby. Ah, maman Marthe, bravo maman Marthe. Bravo Félix Antoine Tshilombo. Bolongo les bus ennemis en nation. Les grands caméléons, les grands moyibi, vont mettre dehors. Eh oui, les salauds, tout ça, on peut savoir merci. Tout le monde bravo. Peut-être que les grands moyibi. Oh yo, azalaki lei. Il y a nani, il y a tout. Na kati kolo ko na kati parlement. A joué la carte belé que Congo les grands espions oh il y a nation to comme on a exactement on va dire nuire nation Congo et c'est là qui Vital Kamerhe to possible bravo pour vous saluer baba bobete baba la likolo mo mettre dehors mais malheureusement bolanda bande konangai ils ont mis dehors Vital Kamerhe au parlement mais ils n'ont pas mis Vital Kamerhe hors nuisible la katia présidence. L'ombre à Vital Kamerhe ezali ko planer toujours na kati na présidence. Ombre ya batuti eza na kati na présidence. Est-ce que maman Marthe on revient là? On vous a dit bravo, hein? Tu peux bravo. Tu peux mutaona Félix Tshilombo bravo pour te écarter. Mais vous écarter Vital Kamerhe na parlement. Là nous sommes d'accord, tu peux te mettre beaucoup. Bravo. Et bon la présidence. La présidence, est-ce que vous écartez Vital Kamerhe na présidence? Oui ou non? Parce qu'on voit l'ombre de Vital Kamerhe na kati na présidence. Vous allez nous dire quoi? Que vous écartez à quoi? C'est fini? Mais non, que Vital Kamerhe est là. Vital Kamerhe est là. Il contrôle la présidence. Papa Salma Kamouchou, ouais. Vital Kamerhe est là. L'aide de Vital Kamerhe est la présidence. Alors, Soukanabino Wapi. Soukanabino Wapi. Vous écartez dans le Parlement, mais vous écartez dans la présidence, parce qu'il y a des Vital Kamerhe à la présidence. Il y a des Vital Kamerhe au pluriel. Il y a des Vital Kamerhe à la présidence. Félix Akanisika s'est débarrassé de Vital Kamerhe, mais non. Les gens qui sont tout autour de Félix Tshilombo dans la présidence, ils sont capables de déstabiliser Maman Marthe, Félix Tshilombo. Avec toute la bande là, va déstabiliser bidon. On dit mais la présidence voilà, Vital Kamerhe est toujours là. Mais alors bateau Vital Kamerhe c'est fini pour lui. Na communauté bonjour comme ça Vital Kamerhe est toujours avec vous na katina présidence wana. Alors toké na une petite histoire wana oyo ya solo to savez tout d'abord ma comme Vital Kamerhe est-ce qu'il y a des images là à propos de ça? Nous avons la soki
ba image wana ezali tolobela bino yango oyo eza koleka na kati na ekolo Congo yango za bino ke makambo nyonso za koleka kuna alors eyindeli bango bakokasute kotelemisa bendele ya kati na makambo oyo et de nouveau cité dans une affaire retentissante de détournement de fonds publics. Selon des sources proches du dossier, lorsqu'il occupait le poste de ministre de l'économie sous le gouvernement Samalukonde, il aurait contracté auprès de la banque Equity BCDC un prêt de 270 millions de dollars destiné au paiement des sociétés pétrolières. 670 millions auraient effectivement été utilisés pour honorer ses engagements. Le solde de 100 millions demeure sans trace claire, alimentant les soupçons de détournement. La justice congolaise attend désormais de l'ancien président de l'Assemblée nationale qu'il s'explique sur ce manque de transparence. Ce scandale s'ajoute de nouvelles rumeurs qui circulent avec insistance sur les réseaux sociaux, évoquant cette fois un détournement de 600 millions de dollars lié à la gestion interne de l'Assemblée nationale. Toutefois, l'opinion publique reste surtout marquée par l'affaire des 57 millions de dollars alloués à la construction de 1500 maisons préfabriquées, un projet lancé en grande pompe, mais dont les fonds se sont volatilisés sans qu'aucune maison ne voie le jour. Ces dossiers fragilisent davantage l'image de Vital Kamerhe, déjà fragilisée par des accusations passées, et reposent une fois de plus la question de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, où chaque scandale soulève la colère d'une population fatiguée de voir ses ressources disparaître dans des circuits opaques. Voilà, bandeko makambo oyo pesili na noté. Donc ça veut dire que Vital Kamerhe pour na Félix Tshilombo, il faut en finir avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe pe na batuti bayebi ke bango pe basila na Félix Tshilombo et sa bande. Matibi Kwatande et bandi. Match bikwata auto prometaki bino ke eko betama match bikwata e bandi tokotala oza makasi nde mutako zwa boso gâchette pote attirer muninga na toza kotala toza bino wana tokotala ndenge nini eko leka na kati na bene kolo Congo poete ya solo oyo nyonso e salama na kati na kolo Congo ezali koratete toko monango. Alors tokei wabiteka ko luka nanu ko clôturer nyonso totala nanu ndenge nini makambo ezolega na kati kolo Congo totuna tamutali boma mo quelque part totuna so bata boma za conscient bakolobela biso na réalité makambo nini ezoleka na kati na kolo Congo. Suivons mutali boma. Un mot pour lui. Tu veux dire quoi par là? Comment tu le trouves? Il est bon, moi. On avait donné son pouvoir pour organiser notre pays Congo. Ah bon? Il n'était pas voté. Qui t'a dit ça? Moi, je connais. Je suis déjà mais il était nommé. Non, il était nommé, il n'était pas voté. Monde en Dieu. Il va me montrer là où se trouve l'odeur de celui qui avait voté le CPCD. Il vient les citer le nom des médias. Non, c'est grave, hein? Non, est-ce qu'il a été voté ou pas? C'est ça ma question. Mais tout le monde sait bien qu'il a été voté. Non, mais c'est qu'elle n'était pas voté, il était nommé. On l'avait donné ses pouvoirs pour organiser notre Congo. Pour l'organisation. Il faisait notre province qui Katanga en deux parties. Voilà, wana motali boma moto azosala ba déclaration na ye vraiment batebele olobaki soki motali boma afingi yo yebaka ki ayebi yo bien akanda yo kala yango tobake liboma ezalaka mamusu na nzoto mais na kati na mutuba yebo mona batambo musu baza koteya donc yokana batambo yebi makambo nyonso oyo ya Tshilombo. Alors toke na kati na mboka Mbanza Ngungu. Na kati na mboka Mbanza Ngungu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Na mboka Mbanza Ngungu bakangi moto moko oyo tuti wande na kati na Mbanza Ngungu. Et c'est tuti wande o bakangi na kati na Mbanza Ngungu elingi koloba nini? Alors tuti wande ango basel ba déclaration na ye epai ya bato bakangaki ye na kati na nini. Allez, tolanda en image. Photo wana na tindi baza ba Rwanda bakanga na Mbanza Ngungu. Aya kosomba kwanga lo anglais na Kiswahili ba mère ba interroger population tomba yebe bande menacer ba moni na munduki ba beti ba boma bi bobeta ngata ba vérité toza Mbanza Ngungu to plus de 600 to utaki na ngambo pasa toza ministre to na grotte to aussi la casse opération bandi ba personne ba minduki to bando côté ya batna banda ko sa sabotage to bando boma batna ndako ce que yo bo suivre so na
photo au plibio tinde en bas photo ça les kenge merci. Voilà. Alors voilà tout ça tout le temps que bandeko et kenge et luta nyonso côté makambo o eza ko na kati ne kolo Congo banguna na biso baza ko milengela et biso tsana kati na ambiance to na kati na distraction bandeko ebele to lobaki yango ndeko moka bisanga papa sala osoloba oloba kana yo kolela te na yebi que ça te fait mal makambo zo de kana Congo mais kolela kangote pour nini parce que makambo zo leka na kati de kolo Congo nzambe ayebi yango ke ba niveau batiela ba congolais eza ya passe mingi po ete babima na kati na masolo oyo eleka na kati de kolo Congo. Alors wana ezaki na kati na Mbanza Ngungu, ils sont partout dans cercle Kinshasa, ils sont dans les 4 coins du Congo, batiti baza déjà positionné à tout moment et koko bradé congolais moko azane loka osala bango azate po ete toza toujours na kati na distraction toza ko ndenge pe tata lobelanga alobi ke non kolela te po ete soko leli libani kolela lelo yebaka ke Congo libération nango ekozalaka bakata na atrocité et l'atrocité en question bato bakokufa ebele ça ne sert à rien ya po ozolobela bango bazoka na bango te ozocomprendre no te kaka non que ça ne va pas na tozoloba congolais bon partager botinda bandeko bon informer bandeko nana saka te papa sala lobaka na yo kaka lobelaka ngana yoka yo na lobele yoki yo garde même akira bandeko na yo ezana maboko na ngate ezana maboko na yo. Alors voilà mes chers amis tokei wapi na kati na mboka Kasai na kati na mboka Kasai kuna enseignement échangé tokopesa bango bravo pour une fois tokopesa ba Kasayen bravo po ete na effort basali po ete balakisa bana classe makambo ya français elongo na kati na Kasai. Allez, on y va. Allez-y. Kabunjine yana nkashamu waluma ensemble kashamu kuyetendese ensemble Voilà, bon Monique lelo na tienzembo wana teke banani ba bomi mboko yo po ete na Monique solo basali quand même exploit lelo ya solo ezo senga na biso ke na chaque province bolo wana makambo wana ba français ko laksa bana munoko ya ndinga na mboka na biso moko bakozala mayele mingi koleka ke bozo kotsa bona ka ba francophonie o kotsa bozoba na kati na mboka makama UNESCO o kotsa bozoba na mboka lelo ba mboka komisa bana na biso ba mikolo ne kozoba na bango wana. Donc bandeko merci les Kasaïens pour na elokoyo bosali to sécurité pour na bokote non papa sala au pour une fois dans le but. Félicitations aux Kasaïens, voilà effort au vaniko sala ne fisque atana wana mais école ngwa ba matiti la modernité école matiti mais tika ba yokusaka bana tamu nokola biso un jour to récupérer bana wana poete tout l'exabanga solo que non même les liens bazo de la cour les amabé mais au moins que bazo soit même éducation o esengel na bango pona ko sala makambo ya mboka na biso. Alors bandeko bana solo kolo Congo tokei na kati na Lualaba bandeko loko nini eza ko leka kuna epa ya Fifi Masuka nzoka te kuna bandeko na biso bakasai tutiko lobela bango tokomisi bango mais bazana ka bakata na problème na kati na Katanga. Nos amis, on va kenda na Katanga, on va passer par Lualaba, na bamboka on est tout bazana premier à Saganate. Alors, le premier c'est quoi? Plus de 113 heures. Oyo bazala massacré na kati na mboka Lwilu. Oyo na kati na Lwilu et na mboka Musonnois. Na Musonnois na Lwilu babomi plus de 100 Kasaïens baluba. Babomi andeko na biso ya Kasai na kati na mboka ba Krezer
oba kenda ko luka omoni passe le kami na kati na mbujima na kananga bande ko mi pesa ki kuna na kati na kananga na kati na katanga ko ba luka ko lia. Alors voilà balobi ke babomi bango plus de 100 oba kufi plus de 100 baluba ya mbujima babomi bango na kati na mboka Lwilu. Alors massacre on est salami comment balobi ba mener banquette bamoni ke bato babomi bango baza ba inconni babi ba pa utite me baye na kati na comment on appelle ça na kati ba mine ba kati bango mitu ba kati on plus de 100 babomi bango. Alors ba soso qui nous parle de Fifi Masuka azali complice impliqué na kati na massacre oyo etiko salama na kati na mboka Lwilu et Musonwa. Alors voilà, l'information est donnée na kanisi boyoki yango bino nyonso tolobi amusa bateke toloba kiteme to pesi information ngo ezosala pasi pona bandeko na biso ya bakasaye o batiko kata mitu na kati na mboka na kati na kota pembeni na Lualaba. Alors bandeko bana somekolo Congo ya soleke toke toujours na kati na mboka l'espace Grand Kivu. L'espace Grand Kivu bandeko les massacres continuent. Les massacres continuent dans l'espace Grand Kivu et le Konini et Salami Poété, les massacres ils continuent toujours de l'autre côté, ils nous parlent de la paix signée entre aux États-Unis d'Amérique, paix on est cinéma, mais jusqu'à présent, bande kubaza kufa kaka na kati na mboka Kivu, les massacres ils ont continué. Alors, nous allons poser la question aux autorités, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, bango et c'est là qui la paix mirage et le quelqu'un soit en combo mais en réalité sur le terrain et le comoko échanger pour votre information. Alors on a Katina Mboka toko bega na Katina Mboka Uvira toujours en alerte rouge bandeko na Uvira alerte rouge extrêmement na Uvira mais je suis déjà que l'information est là que depuis hier na kati tout aux alentours ya Uvira bamboko eza tout aux alentours moko ezali monter niveau sakanate pour être bandeko kuna surtout les habitants on va na kati mboka Uvira bazoka ba coup de balle ezo betama à gauche à droite et oyo baza boye baté ba coup de balle wana ezo betama na zo betango et dans ba nini to yebite ba yebite jusqu'à présent. Alors na kati na Kasenga depuis le matin, échange ma balle encore le pesama qui m'a cassé. Les FARDC corrompus par Olivier Gassita, Bangone Batou, Olivier Gassita et les politiciens congolais, on va corrompre qui FARDC et FARDC, on va ça l'effort qui va déstabiliser les Maïmaï et les Wazalendo, tout aux alentours, il y a Uvira, peut-être Uvira et Koya, mais le belé qui va Uvira ne tombera pas. Donc, Uvira et Bakata n'a problème. Alors, de l'autre, toujours dans Katina, Uvira et les environs, mésentente ezali entre le FARDC et les Wazalendo RAD. FARDC et le Wazalendo RAD. Qu'est-ce qui ne va pas de ces côtés-là? Alors, Njokate, ezali qui plan à Félix Chilombo et ses amis qui va déstabiliser Wazalendo, Maïmaï, il y a Wazalendo RAD. Na moment tout ça qu'on le voit, mes ententes ezali na katia kaya ba Wazalendo situé non loin ya Mulongwe quand ya ba Wazalendo ezali situé non loin ya Mulongwe ba moni ba FARDC batumbi kawana ba FARDC batumbi ya ba Wazalendo RAD o ezalaki pembeni na côté mboka Lulongwe. Alors bande ko bazo ko mituna Lulongwe eza wa Lulongwe ezali mboka moko ezali ozoko kene vers Uvira. Donc, la position, nous sommes tout autour, il y a Uvira. Donc, et ça là, tension mourra au Saganate. Et voilà, mes ententes bandits entre FARDC et Félix Atindaki, FARDC, voilà, objectif n'a pas expliqué, bino, et ça là qu'on déstabiliser. Bande qu'on a biso, au Bakobenga na Katia, Wazalendo Rad, les Maïmaï, Oyo, me côté na Katia la Wazalendo Rad. Toujours na Katina Mboka, l'espace, les grands Kivu, et le Konini, Oyo, et c'est le Koleka Kuna. Botala en image, maintenant on souhaite la binobo za la baker, bo za la motema makas poete, babisakenga kole la ral sauter. Koyo ka passe sauter poete, yonde mutoko bela, yo kote musala, ozo fone bandeko. Se bandeko bazo comprendre ngo malamu. Se bona bango comprendre, yo pe sala musala na yo, ozo ko sala. Voilà, ba massacre continue. Allez, regardez.
voilà bandeko wana ezali bakor ya bandeko oyo bauti koboma bandeko oyo bauti kozwa esika bauti komasakre bango voilà bakor na bango baza koplace yango na morgue. Donc plusieurs corps baye yango na bavile batamboka baza kolela tala bibembe bantase bango lokola basete ya fufu ale bazocharge bango na kati ya morgue. Voilà, bato sur la valeur que na Congo, les 4 points à Congo, comme je vous ai dit, je répète tout le temps que na 4 points au Congo, montre sur la valeur que au moins au moni il y a une image, mais même si bino que na rappelé bino na kanti na momo toujours kolobawa na chaque coin à Congo, sur le terre Congo bimba na kanti au moins 500 personnes oyo bazo massacrer chaque jour. Oyo mususu moyebo mwana bimete village moko isolé ba kotu ba massacre tout le monde ba zubi ba ramasser ba boka on force commune ba kangi village on tikali vide ba seli renfort ye ba ko remplacer ba village wa na banani na batuti. Voilà l'exercice oyo ba M23 baza ko sala avec Nanga. Alors là nous allons encore une fois pour se poser des questions au niveau ya gouvernement qui a quitté ça. Ce que si le gouvernement congolais peut nous expliquer, est-ce que Goma est toujours considéré dans le Congo, oui ou non? Bukavu est toujours considéré dans le Congo, oui ou non? Bunagana, Masisi, Rutshuru, Bamboka wana nyonso, vous expliquez les Congolais. Moi je pense que les Congolais, c'est à vous de poser la question et aux parlementaires de poser la question à Félix Tshilombo. Dites-nous, Félix Tshilombo, est-ce que Bamboka nyonso o est déjà plusieurs mois entre les mains de Nanga et ses amis? Exactement considéré toujours exact Congo, tout le monde que personne n'en parle, il ne parle plus de ces coins-là à pays. Comme le Kaka, Kinshasa, comme le Parlement, Kinshasa Parlement. Félix doit nous dire la vérité. Est-ce que quoi nous sommes Mbokawana, exact sous la Kinshasa et comment dans le pays Moussousou, biso tuito la vérité comme ça, tout as espoir, tout le bela et le Komorote, tout le que non, exact normal, tout considère normal et dans des guéwana. Pourquoi? Bandeko. Tala oza koleka na katina mboka Goma. Na katina mboka Goma toka kimbaleleki le gouverneur militaire ayaki na katina Goma ayako lubela ayaka il y a un représentant du gouvernement porte-parole ya FARDC katina espace grand Nord Kivu capitale nango ezali nini capitale provinciale nango ezanani oba ko belela Goma lelo toko mona ke na kati même na kati ya Goma bananga na batu na ye babengani SONAS, la société nationale d'assurance, babengani bangalobi non votre histoire là de Congo de SONAS tout ça allez dégage babengani bango na immeuble bazalaki allez mobima non babengo longola ba société nyonso o ezala ba kombo o ezali ke na ba isa sal ya ya représentation compagnie wana na kati na Goma ou na Kinshasa représenté na kati na Goma balingi soko yo kamote. Alors total nini Nanga azako kamba ekolo wana comme ça Félix a mon image yo et puis tika okosa ba Congolais vous ba Congolais bolan. Les Tutsis sont très contents. Voilà, les Tutsis vont être très contents que Goma est commis à Bango. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Alors, Nanga est bienvenue. Na Katina Goma, tous les alentours, Wana, Azakwa, na Katina Mboka, donc c'était hier. Na Katina Mboka, Masisi. Ba village kuna ba sepeli komona Nanga yepo non so wana ba village wana nyoso eza entre les mains de Nanga
Alors, Félix doit nous dire la vérité. Est-ce que tu espères le sauter pour dire que oui, c'est fini, oh, nous, ça c'est une promesse, et j'ai le quota. Alors, vraiment, tout le monde qui a sorti au moins en image que oui, Félix a son contrôle, il y a Congo T. Alors, Aïcha Bissot a tiré un contrôle à Kinshasa. Pour tout le monde, dans la province aussi, ça ne va pas. Tout le monde est en bougement, et qu'on a Batouazo là. Bazou est qui dirige Congo. Donc, tu vois que le monde partout, tu vas partout. Et tout ça partout, c'est-à-dire que Félix expliquer tout tu vois, tout le monde est en Banzangungu, à quelques mètres de Kinshasa, Bazawara, Baza déjà Wara. Baza déjà installé, Mouton le but, Baza plus de 600, Bazawana, Bagot, Boyo Kawana Nim. Alors, tu vois, Félix a ligné na Congo. Ce que mon gars Koka n'a été pas démissionné, mais on continue toujours comme le baquet. Il y a un président qui est celui qui va l'empêcher. Il y a que ça là, il y a lingo sala. Et nous avons été comme moi, c'est na épée. À l'objet que oui, nani yo a empêché ye bolanda na tola na ona. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne. Alors voilà, c'est sa femme aussi, en passant par là, voilà sa femme aussi, qui est celui-là qui va empêcher de tuer une bonne. Voilà l'homme, Maolo Nanani Denise Nyankero, tout notre affaire, il y a sac à Louis Vuitton, ils ont la valeur, il y a $40 000. Sac à Louis Vuitton, la valeur $40 000. Denise Nyankero, abomi bonne naye, pour sac naye, on a ebungi, sac moko ebungi, et la valeur à $40 000. Et Denise abomi bonne naye. Bonne wana akufi na kat na Kinshasa. Alors, qui est celui-là qui va empêcher Denise Nyankero et son mari de tuer leurs moutons? Ba mouton na bango, bazo bomba mouton na bango. Donc, ça dit que bazo se permettre en toi toute impunité. Et voilà, Denise Nyankero a sali tout. A yebisi mona mwasi wana bimisa sac na ngai, mona mwasi sac et mona nité allez. Ba beti masasi nengi toki information mwana mwasi wana akufi. Alors mes chers amis, tokei wapi tokei na kati na makambo za koleka entre l'Occident et l'Afrique. Les Africains. Les Occidentaux et les Africains, qu'est-ce qui nous arrive? Bande comme après Bolanda attentivement. Bolanda. Bala mama Congo ba like na bino. Ba like na bino ba ker na bino. Maintenant ils ont concerné bino, maintenant bino le ba diaspora. Oh, nous sommes les sikoyo et concernés, vous, la diaspora, tout d'abord. Vous êtes concernés dans ce qui on est tout de suite là. Alors, bande qu'on a vu ça, étrangers, nous sommes partout à l'Occident. Bande qu'on a vu ça, oh, Libanda, surtout dans les États-Unis, l'Amérique, Canada, Australie, Europe, tout, vous savez ce qui vous arrive, c'est quoi? Baker, vous êtes intéressé, vous j'arrête. Si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé. C'est petit minute, j'arrête. Parce que vous n'êtes pas intéressé dans cette histoire. Vous êtes qui dit va. Vous êtes intéressé, vous êtes concerné. Il y a comment concerné mais comme vous êtes des Européens, vous êtes des américains, tout ça, maintenant ils ont concerné vous. Baker na like na bino. Bobo na bino na tikipe. Na reponga na zana ngona gadanga mo na mutu etika le pananga. Pour vous cela tiki oningo taba ker te oningo taba like te. Alors ce que vous taba ker te ba like te na tiki na ngape bo vanda etika la ngope na gadanga mutu mananga. Pour ceux qui bande ko bazo yoka te tout cela ba to bo na biso ko loba. Oh c'est important pour la bango parce que wa bo mo na nga kufa na bango ko e ma ouais mo wa ya bino nde aboy. Vous de la diaspora, maintenant c'est votre tour. Maintenant vous y la bino. Ba like ba ker na bino. Bona bo benga bande ko na bino bo ba teti lo ko la bino. Bo benga bango bande ko. Bo ya no to yoka. Benga ndeko approche toi. Benga na ndeko. Benga bo benga à gauche à droite. Yeso bande ko bo ya na bo yoka. O ezo y la biso moko na kati na diaspora. O ezako yela biso moko na kati na diaspora na ba mboka nyusu bino ko swami bo benga bande ko ba ya ba yoka o ezako ya. Wa tiene pe temba bino na makambo nango etali yote okangi na yo ke na yo etali tu pas concerné tant pis pour na yo. Donc voilà pour bino bande ko na biso ba congolais. Alors comme vous comprenez bino na retard et to bono ke na bino ka ndenge wana.
tobake na bino ndenge wana po ete makambo ebele ozwa na kati na mboka wana bandeko ebele bazozwa na légèreté mais ekosuka mabe mikolo eza koya. Voilà bakere na bino, merci. Voilà à vous les étrangers, vous savez quoi, toya na poto bamusuba ya les années 60 70 80 90 2000 2025 2000 lelo ebele baya na poto. Et parmi nous tous baya na poto, la plupart d'entre nous tous mikanda à ces jours. Des passeports, des cartes de 10 ans et de 15 ans, il y a Europe. États-Unis, il y a même mingi bastombe banda. Bastombe ba villa, ba komona bango pena naturalisé, a bossa na musu da bossa na korbana ke Congo, na Swahili na Chiluba, na Lingala, a bossa na. Et si li pona ye, non, 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 je ne fais plus partie, il y a baba senji, voilà. Baba senji à Congo, na sumutu na bangote, na koma na nga européen. A comment na changer de façon kolobela. Et Léli, Kolia a changé. Kolobela, même pas, non, non, chez nous, les gars, ne parlent pas ici chez nous. Hein. Et si on ne parle pas votre langue de Bassenji là ici chez nous, hein, on en parle, il ne faut pas parler ici. Nous sommes des. C'est tous les étrangers noirs africains. Vous êtes concernés dans cette histoire au début de nos psychos. Monsieur Kanzakeno, ils ont Congolais. Appelle ton voisin. L'homme est comme nous sommes psychos. Aux papier, aux Mikanda, aux Tanga, aux comme directeur, aux comme mais malheureusement, tu n'as pas changé la peau. Ah, je regrette pour vous autres. Hein. Malheureusement, personne entre vous a changé sa peau, surtout a changé la teinture. Mais pour être noir, bah mon art comme noir, azameti, azanani, bah comment pela melambi, bah le warambi l'époque, la bison warambi. A melambi a comment pembe ngwa so et là, mundela ko ta été, mais mundela yebike c'est africain. Il est d'origine africaine. C'est un Africain. Loba les garde. Écoutez-moi maintenant les dangers que vous avez. Tobango lobango, bon indima qui bisoté. Bon somme que ma part, me sous attention, n'achetez plus ici. 2020, ton l'état qui bino. Bon somme banda ko suna pototé. Bon arrêtez ma kamwana. Bayoka kite. Oyo ko la bino. Alors, karma, le karma ya Nzambe va frapper l'Europe, va frapper l'Occident. Va frapper tous ces grands de ce monde. Karma, et frapper bango, et ratété. Oza maloba Nzambe ko ratété. Et c'est bandit déjà. Makambozo ya ndongo na l'Occident. Et zo ya grave l'Occident. Alors, karma Nzambe elle qui faut et frapper et ko ratété. Alors, qu'est-ce que vous risquez na kati na karma? Bande konangai, bande kona biso nyonso, bolanda obino bozo risquer parce que la colère est menée de l'autre côté, mais bazo le bela bino côté. Colère ya karma oyo frappé bango, bazo bomba ko le bela biso. Bazo garder biso dans le tout tika to fana bango mais beaucoup baza déjà n'habité sont beaucoup té. Beaucoup sont distraits mais ba ka bato na kandi 2 ou 3 bazo yeba ke ezo yela biso mabe. Mais maintenant j'informe tout le monde que ezo ya mabe na katina Europe, Nakatina, Canada, Australie, Amérique, Australie, bakwe nyonso oyo na libanda ya Afrique. Na libanda ya Afrique ezako ya mabe. Pona nini? Ces gens, balobela bana na bango, expliquer bandeko na bango, baza banani ba grande puissance. Et puissance na bango bango dépendre na Afrique, na ba minerai Afrique. Mais quelque chose qui va arriver, on va dépendre na yote, na ngate, mais on va dépendre na tata. Ok, baza, baroja et loko moko de susciter. Ils seront bloqués, bloqués en tout. J'ai dit Bebolanda. Bakoza la bloqué na nyonso et bandi. Bakozanga nyonso oyo, même ba lumière boza ko mona ba courant ba nini, vio bazraka nango ya lix et ko manquer bango, et ko zala sauter. Parce qu'ils prenaient ça gratuitement chez nous en Afrique. Mais ce qui va arriver, c'est que les sous-soutés. Et donc, malembe. Nous avons pas comme la vitesse. Nous avons pas comme les malembe. On dirait, oh, là, on va non, l'homme n'a pas de oh, mais moi, on a collé, mais tant que moi, on a collé, moi, qui était.
Tango mwana na yo wana azokola ozomona te ndenge azokola ma okonstate mwana akoli ko akomi mobali ko akomi mwasi ko mwana akoli ndenge nini mwana akoli nzete ekoli mais nzete yango aloko biso teke etala ebima lobo mo otie kamera moko caché kamera evandi wana permanent ezwaka baliko rebobine omonaka mais sinon tokomona te alei ni comme omona te c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive et c'est grave. La buisson, c'est grave. Alors, parce que bango, bazo calculer ango. Et puis bango, bazo ke na rythme wana, bazo simizate. Ah, ça ne va pas. Non, non, tu retirer ba droit boto pesa ki bango. Ah, tu pesa ki bango allocation familiale, tu pesa tout le monde, tu retirer. Non, non, tu pesa discrètement les familles qui sont les nôtres. Bolanda. Babanoko trier maintenant. Oh, pour les étrangers, on a droit au thé. Oh, on a droit au colombo ka codé. Et qu'on a codé. Prime chose à la codé. Pour être difficulté de la bango, bazana choité. Oh, ils ont y a quatre en Europe, na États-Unis, Canada, Ali, bazana choité. Et bakolobani, le choix est clair entre un ami et un frère. Choix que sera clair entre un ami et un frère. Là, c'est là où ça va barder. La bino bateau, ça va téti. Alors, c'est la bino parce que nous sommes beaucoup de émissaires. Il n'y a pas si bango bako yanango, ils ont yé la bango. Et comme on a que pas si ils ont yé la bango, ils ont biso batoza à l'origine. Toza à l'origine nango pour un parce que tozali migré, toza ebele et bande qu'on a bango moi il fallait pas vivre bien, mais moi pas vivre bien exacté à cause de nous autres, à cause des étrangers. Des partis extrême droite, bazo c'est la époque et là nous aurons des grands problèmes. Nous aurons des grands problèmes. Et là j'attire l'attention de tout le monde. Bon, ils ne sont pas concernés. Là, n'attirez attention. Retenez la date d'aujourd'hui. Vous retenez la date d'aujourd'hui, le 26 septembre 2025. Que papa sera révélé, ce qui va vous arriver, ce qui vous l'ingélité, ce qui vous jouer prudence, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont regretter. Nous sommes la buisson. L'Europe. Na États-Unis, na Canada, Australie, na tangi bakota noso. Voilà de quoi na sokolo. Alors, na isibilo déjà que on ne sait pas ya bato yo bako perdre tout et bako souhaiter que yo gagner. Ils vont tout perdre. Ils vont pas te permettre de gagner. Que non, l'investisseur qui n'a si quand je récupère ça pour aller avec ça chez moi, pas question. Non, non, quitter. Vous allez le prendre. Nana yokite. Donc, c'est-à-dire que va permettre yote que na moment où ils ont ya qui conçoit na mpona bango vont considérer que nous sommes soit bonheur o zalango mituka bandako o somba nini o zwango na mboka no zaki makaka ko yaki nango te bako tiko bima nango te. Bako tika yo bima na ngoto bima na mbongo wana te bako bloquer nyonso nana yo kinga te soki ngai malamu o bono tembe zela pour vivre ngo luba papa ça soki na to que la kyoto taki tembe. Donc vous avez acheté, vous continuez à entretenir, vous surtout à oba bololo ya biso o bazo yiba na Congo bazo somba actuellement bazo connaître ko somba bazo yiba na Congo ba détruire Congo pour ba somba ba villa bali mais bazo yeba te makambino o yebi siko makambo bino bo yebi siko na level bino awa ba yebite ba yebi ya moté bazo continuer bazo yiba kaka lelo na kolo ba lelo ba yibi so ba million ba yela ngo na poto ba yezo yela ngo au moins la malédiction on nzamba zo pesa bango tumbu bazo yiba bazo yela ngo ba kanse ba regarder ngo que non ce que bébé na Congo na ya me yoka makambo e bimi
que non, ça ne sert à rien. Tika bango, ils seront les grands perdants. Tout ce qu'ils vont regretter pourquoi ils ont volé au Congo. Ou bien entretenir de bonnes relations avec les Congolais, bah ils ont torturé les Congolais. Voilà tout le monde à bango pe. Et tout le monde a bango ba tokolo ba chilombo na ba bande na bango yango wana ba ko souffrir nango parce que ba nyokola ki ba congolais na ba bien ba congolais ba mbongo ba congolais ba nyokola ba congolais ba ju yango nyo so ba bimission na libanda e ba ino na libanda moi ezongi ko zalati moi ezongi zalati bango pe ba sali mabe na Congo ba détruire Congo Congo za na pasi ko nyoka na pasi les Congo to bonga bango ba comme na pasi. Est-ce que vous avez bien retenu, vous avez bien compris? Les Congos sont bonga. Pour Congo ko bonga. Boyo kana bien. Afrique Congo ko nourrir poto yo. Ba ko senga misale pa na biso. Ba ko fuka me la biso. Ba ko ya. Mais si on ba oyo ba sali na suka tengo tozoloba. Ba mo na biso ko ba ennemi na bango ko ba Félix Chilombo. Na ba bande na ye de sika ba ko lela. Ah papa sabno ba kambo yo. Ah surtout yo ke la kiye. Pour nous ko la peuple langai. Qu'est-ce qu'on fait face à la réparation? C'est trop tard. Au moment où je vous parle là, c'est trop tard. Ma foot c'est stopanaki. Ma c'est stopana ma foot c'est stopana montagne. Mata to mona yo. Mata le Seigneur pardon. Mata le Seigneur peuple congolais pardon. Voilà la malédiction. Voilà comment Félix est maudit. Voilà comment sa bande là. Bah comme il le na moment sur ba yoki vidéo ba au moins on dirait blague, mais c'est la réalité de ce qui leur arrive. Réalité zo yela bango wana o pe ba tchaki tembele to zo ba ndeko ba ndeko to sunga ba ndeko na biso to mundele ko le Congo ba bite ale momo na sanga na zo ko mbongo na koma 10 millions na mbongo na koma 5000 et 20000 na ke pesa susu ba ke sunga ba to wana kuna malédiction na yo ngo o blokame sikawana o blokame on bloqué parce qu'on a yébate parce que aider ba ndeko yo le bate na koma mbongo koma mingi. Mais Zogate, le monde est là qui yo, et c'est que le monde sunga yo. Mais yo le tête est dans on a somme d'ako la poto, et dans le ton on a somme voiture d'angaï. Ah, qui vivra verra. Voilà, bande ko bana somme ko le Congo, nzamba pambora moko na kata na bino boba la ki biso bande beltina suka na kanisi été à bino émission surtout on a lu na suka na ye bandeli été à moko na bino te jouer na présidence mais c'est même possible si vous avez déjà na kata na zamba pour jour na sobete boy bango so ko na zamba au perdre mo limo na yo ba so joki am na yo au jour na sobete pote to récupérer yo malade yo ka na okaka. On a choisi moi de sauver les athées. Et on a okaka. C'est ce que grâce à mon limbi Nzambe et vous apprenez mais n'indimité. N'indimité bande konanga croyez-moi. Bon ne soit tête amna bango c'est kenda. Et alors na bossé comme ça bino le solo mususu ya mukuse en vitesse. Pour ces amis qui sont dans la forêt. Oh ba kenda ki na TikTok. Oh ba TikTokers, ba TikToker. Oh, bazano na kati dans ce sobe. Bazano lukaba landa bango po ba yoke kino moto wana ba jeune wana ba komana ba voma po na TikTok comme ça ba tambola na avion po mapamba na première classe ba kenda kakuna. Ah. Keba. Ba non so wana zaki réseau ya ba magicien. Oh, comme ça ki bango po nde bazola am ya ba mingi. Bazoba ba ama ba mingi parmi bino. Bazoba ama ba mingi parmi bino. Oh comment tenga pena enga ka TikTok te nga enga ye nga vine mo bino comme na TikTok. Bana na Alex abona TikTok. Bon vine mo bino na TikTok. Nzoka te TikTok ezala besoin ba image wana. Ba image na bino ba sala na ba na misala na bango na carte na ba service ba société secrète na bango. Ou ba sorcier. Va utiliser ba image wana ba ame ya bateau nyoso ba kota na kati na réseau wana et bateau ba influenceur wana ba influenceuse wana ba na besoin ba am ba zo ko récupérer soit que pour boye ba te muso nono mitika ki azok déjà yo o mitika ki ba yebi bandenge ngana yebi te pour la monde à côté na yebi te mais na forfait bino bokeba o ya zaki na tendance à landa bango na zamba akende kuna ndeko bena ndeko no matoi kolanda te bakeye bateka ja milimo tika bena ndeko no matoi ndeko zonga kolanda makambo wana te
bazo ko présenter bango hein ba plaqué hein bazo or voilà or massif bango or yango yo nzoka te or te ba tchekaka mabele moko boy ba tche plastique de colo mais ça or te ndenge bazo sala bango ndeko na ngai ozala ndeko moko pe boy au mona ka tendance na ya zo kota mingi makambo bende masombe tala papa sala bikeba makambo yo makambo za makambo diabolo makambo ya TikTok za makambo diabolo keba ko safisha mingi na ngote comme tia mingi na kati makambo ngote ah zambe matondo nzamba komisama na ibi matondo nzamba komisama akomisama kati na mabota na bino oyo basovama oyo abikisi oyo tiketi milimu na bango kene l'autre côté oyo baza na kati na sobe oyo basengi ke bazonga na kati na ndako matondo tata mpongu tulende matondo tata kimbangu dan tungunwa matondo mama kipa vitando matondo kalunga matondo wamba kalunga matondo nzambe tata opesi biso maloba oyo esengelaki opesa mpona bana na yo ekota na kati na mitema na moko na bango basalela yango mpo ete ezala libikisi kati na mabota na bango mpo ete tobikisa milimo ya bana na biso na bandeko na biso oyo baza na kati ya bobungi oyo bakoti zamba te bazonga na kati na mboka tata matondo epai na yo matondo ingeta ibobo